on a mon aussi mis na maboko na zomo na ozana na pochette ozana DVD ya Mopao Mokonzi Koffi Olomide ouais tozali na problème ya Koffi Olomide. Koffi Olomide, le grand Mopao, Koffi Olomide, Azali, un ami, un grand ami à Papa Molière. Toyibani na Koffi et Bandi de l'autre, je crois que relation à Koffi, c'est quoi dans 1970. En 1970, na Poto, Ndeska Toyibana qui na Koffi. Bon, Azalika Kakamwa, secteur na ya musique. Tout ça na salle Madeleine, na Madeleine mingi il y a Bruxelles. Et je le voyais souvent dans un concert, il y a Papa Wemba. Papa Wemba au boyibike, mon tété à l'oka Papa Molière, Toyoga na mingi na Wemba, mais je voyais quand même un gars. Koffi toute sa génération mon gros, bon l'andandé di boumouya Papa Molière te. Et ami nanga makasi eza plutôt frère naye Joniko. Jeniko, c'est un grand ami avec qui on a fait les 400 coups. Je dis bien les 400 coups. Mais c'est tout ça qui va jeune. On a fait les 400 coups, mais c'est malheureux pour lui. Vanda, na poto, bamsou bakenei kobeta libanga, wana bazo benga bango ba Migueliste. Migueliste c'est ça bato bakenei kobeta libanga. Biso to ça qui va belgicain. Ba belgicain bakende pona kotanga. Oh papa aza kofutela yo ba Minerval mani betozo okutana. Il y avait les Miguelistes et les Batouaki au Bétalibanga. Ça c'était pour préciser que Batouaki au caractère il y a un problème. Il y avait Migueliste na ba belgicain. Ba belgicain on commence à se même bien après. Mais ça problème ils a dossier to vendre la Mokolomususu puisque par rapport à aux gens toujours en vacances papa Wemba moi je me rappelle même ma frère Soki et tout. Bisonné to sali par exemple papa Molière to sali Touzaïna. Na Touzaïna on a to sali Touzaïna. Touzaïna eza comment est-ce qu'on appelle ça? Ezali orchestré ya bana Gombe. Bana Gombe kututé pardon bana Kalina. Au moment où on a vendu ça là, la guitare c'était fabriqué dans le quartier. On a Poplin, Gauffin, ndako ya mindelo izala ki wana okenolongo la ba tiroir nango ko ba triplex c'est pas na osala ba guitare. Donc tout zaina nde ezala ki ba belgicain. Te ko longo wana ba lokola ba josa, bo miko satena nzoto mikaza nango wana, c'est ça notre génération. Kamata, na ba lever des rideaux, ba faire micho et tout. Ça un peu c'est pour structurer le bien papa Molière bon, il y a comme un peu chroniqueur la musique, on a chroniqueur la musique. Mais ça patron mais batuna jina na Lubumbashi balobi. Yo ils sont comme journalistes sportifs. Mais moi je viens vérifier les dossiers de la politique sportive de mon pays. Voilà des colisées pour en situer. Nakende gaming ba concerté biso zaki ba concert ya batu zaina OK jazz ba VV président VV o ba komi pa na bango pe zobi na Sokoda na ya Sokoda moto ka kaza côté kuna ba VV ba Verkis donc voilà un peu ba milieu oyo to zaki na bo jeune na biso boka zade to komi nengo yende to Tobina qui maringa te. D'ailleurs, on a aussi un vétéran l'accent, nous papa Molière l'accent, il n'a pas été glissade, puisque on a on fait un travail. Koffi Olomide, le grand Mopao. Naego joie, appelle Moko et Salingaï passi, makasi le Eliezer. Maman Moko a bengingaï. A dit papa Molière, Nazana Moana. Il y a 25 ans, Azali handicapé, mental et ceux qui physiomoteur ou bien quoi ça veut dire moi on a attambo la kate. Azana 25 ans, Azana âge il y a moi il y a 3 ans. Aza autiste, il y a plusieurs termes médicaux mais voilà moi nangai alinga Koffi Olomide wa somo. Ye pana ke à s'agiter, il faut ayoka nzembo ya Mopao. Soki bolike abandi lokola kotomboka. Omoni même na chambre nae bisika nyoso da photo ya Mopao.
dans l'école esika atangaka na chaise roulante puisque atambolaka te maboko esalaka te aza presque etikali kaka motu oyo kamwa ebujaka mais oyo nyonso na se donc c'est un handicapé si pas 80-90%. Mwana mobali wana alobaka te mais soki ayoki kaka Kofi Olomide o mingongo bino olobaka o Kofi aza na mongongo mabe angulumaka peti wana soki ayoki mongongo Kofi Olomide eza lokola papa Molière ndenge nalinga Kofi soki nakie concert ngambo Eliezer nakotaka 2 ou 3 fois. Je ne suis pas très mondain. Nakotaka epai ya Kofi, papa Wemba et surtout pas petit dangai JB et bien sûr Josa Oyo, camarades, amis. Donc kama 4 nde esika nazalaka ou nakendaka. Kofi Olomide na chambre petit wana natanga kombo na ye et naza ko dédier émission oyo. Émission oyo et notre petit handicapé Nabiso comme on a Rich Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Et maman nae ezali mère Siko babenga kuna puisque yepé fanatique à Kofi, la première dame de Lausanne bazana Suisse de sika makamonyo sotozoluba et salemaka. Moi na wana lokola dans le bien lokola linga Kofi de ko Eliezer maman nae a boulé. Alors bon, nabenga mopao akamata a lancé Moana, le petit riche Abouakaye oba li banga soki ayokiye petit wana penza c'est le plus grand cadeau na kilo ba na vie na été mais presque puisque tellement za fanatique ya mopao Antoine nango ba sa sobriquet Antoine. Mais Antoine a dit na zingolo na bapoil na ye jamais que le kaninga wana te yo meso linga na kamata na bwa kama na yo il faut balar bon pas biso solo kala te mutu na ndenge ni voilà boyo kabino moko nano c'est pendant au moins 5 minutes 7 minutes boyo ka témoignage à maman wana to la sabino pe notre petit Rich Andy Louawa ndeni nazali et pour na kobwaka libanga kaka ya 10 secondes maman wana ça n'engage que la maman, ça n'engage. Je tiens ici Kofi koya kolukelanga ba problème te puis c'est bon mais sani soki mutu akamati agafe ote nakende kofunda bon mala ba problème même ya ba fali et les kakia wa toke kofunda ou bien quoi. Ici nous avons reçu une plainte. J'étais appelé, je croyais qu'on pouvait en parler. Bon, le gars là, Mikolo Tamsou sous Foulangenge, et comme ça, au quotidien, Nalikambo ça ne va pas, et quotité, Binomo Bolanda, Nengenini, maman yo, Aza, ko raconter histoire nae. Toza Kunate, maman Anande, de Eliezer à saisir biso, chers téléspectateurs, Boyoka. À vous. Le problème est que moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai un enfant polyhandicapé de moteur cérébral. Il babi comme un bébé, donc on a mémoire, il y a 2 ans, 3 ans. Il y en a 25 ans. Et puis, c'est bon, il y a un problème, il vit que de la musique. Il y a sans musique, moi, et puis, je devais préférer à Kofi Olomide. Bon, alors, la canne cassette à Kofi, à la Vana à Kofi. Pour ça, il y a plaisir, la ligne qui va dédicacer à Kofi. Basale libanga neto lubana lingala siko ona lukaki na yebi Kofi na luki contact moko boye bagarso moko bazalaka donc ba yebi Kofi bien na tuni bango balobi te to peso numéro Kofi okota contact na ye ba pesinga numéro na bengi Kofi te andina lobi problème ate asinga 3000 euros ngadi 3000 euros bambongo dele asinga kinga 3000 euros 3000 euros. Pas Yembaka Kari Gandhi Louawa, un enfant pas comme les autres, et puis merci pour la première dame de Lausanne. Donc pas Yemba Bongo, surtout pour moi, Gandhi Louawa, un enfant pas comme les autres, comment on a Edima.
Nye sikoyo alobi 3000 euros. Ngabi 3000 euros zambongo ebele. To discuter alobi 2000 euros. Ngabi pona mwana nazo pesa. Na pesi ye 2000 euros. Na pesi ye sikoyo ngabi to pesa ndenge yo zela ngai na kobenga yo. Na zeli aye kobenga ngai le 28 octobre 2011. Abengi nga alobi madame est-ce que mbongo wana oza nango prêt ngabi oui po bapesaki ye mpe numero na nga mpe bapesi ye mpe ya ngai donc tobengani ye mpe après ye korappele nga alobi na nga madame est-ce que oza na mbongo wana sur ngabi na mbongo yango ezali sikoyo alobi bon ngabi na kotinda yango ndenge nini pesa nga numero no na ntisasa alobi te nazopesa yo bakombo mibale. Donc 2 personnes nga nayeba nano te papa ozokanga nayeba bango te na vie ye kofi mutu apesaki nga banimero ke nabenga bato wana apesi nga telefone te mikombo ya Sandra Kazadi mukuna na Paris. Sandra Kazadi mukuna na Paris. Après apesi nga kombo mosusu na Londres Claudia Bakisa fimo kombo le Claudia Bakisa nayebi ye pe te namona ye te Claudia Bakisa na Paris na Londres. Aye koloba na kopesa yo comme ça obenga bango otindela bango apesi nga bakombo wana na tindi mbongo yango bi okweza 2000 euros 800 euros otindi yango epa Sandra Kazadi na Paris 1200 euros otindi yango epa Claudia Bakisa na Londres. Nga pe na exécuté ndenge ka alobaki mpo nga na olinga mwana libanga na nga na exécuté na tindi bambongo wana mabange edimi ona preuve otindaki mbongo wana nanango natindaki epi nana bapapier na nga natinda mpe nana bapapier na nga na preuve na nga nyonso oyo nasalaki mbongo na Western Union oyebi munde nakosaka te nasalaki yango na Western Union j'ai toutes mes preuves sikoyo epai ya basisa sikoyo 1200 euros à l'époque ebimina parce que so batindi mbongo kuna na Londres ekobima 1200 euros so bankestion na mbongo na bango ya livre sterling donc na livre sterling esalaki ba 1000 so ikomi wana livre sterling so po mbongo ezaka makasi donc iso RD donc ezaki bongo nga na expliqué ngabi mbongo natini kuna Claudia azwi yango na livre sterling Sandra Kazadi azwi 800 euros alobi yo madame kobanga te na kosala libanga kitoko fanda calme après nini ebimi abwaki biso album ebimi abwaki biso te namoni akomi kaka na pochette remerciement na mère Siko la première dame de Lausanne et puis Ridjandi le fois un enfant pas comme les autres nga di bon ba remerciement soka yeba ke ezaki trop tard il fallait pas azwa mbongo a remercier nga neti baneka ya misalo a remercier ka po libanga jamais mwana ayokaka mwana atangaka te mwana akokotanga te pa na notre état mental très sévère aya na incontinence complète mwana nga ndenge azalaka donc il vit que mpo na kofi nasalaki surtout mpo na bongo na bengi ye ayambaka telefone te jour mosusu naye koyamba naye kozwa ye nabi grand na nga ndenge nini namoni vraiment avec tout le respect que je te dois mais ndenge nini namoni oremercie nga na pochette na osali nga libanga te mbala moko adangeli nga alobi mosi yango na asali remerciement na kati ya pochette bino bazairo mponi bondimaka bato te nga nasala fali nga nasala sili bo mitema mabe bondimaka te akateli nga telefone ti lelo na kobenga yambaka te ti lelo abimisi nzembo ya sindi abimisi pe te tina nde po 13e apotre nga na kobenga kuze na ye moko bayebisi nga kobenga ye kopesa nga numero ya Sandra Kazadi abengi Sandra Kazadi aswanisi nga alobi eske yo oza na bapreve yo opesaki nga moso omonaki nga nasengaki yo datindelaki yo maloba te ngabi tosolola na yo te j'étais tellement stupide ke tosolola na yo te mais commanditaire na yo azalaki atindaki mpo yoki koretire mbongo na Paris oyebaki nga te mais koretire mbongo na Western Union pourquoi ngai merci ko natindaki sike yo oyebi moto atindaki mpo napesa yo jamais code ngadi ata na justice bomona te neti bokoganye mpo nga mpe na koganye si sangi nazwa baavocat na kozwa naluka nimero ya Claudia Bakisa moto moko apesaka te tina ye kozwa bakonza nga tuna ye kotindela Sandra Kazadi na 13e apotre Sandra Kazadi amoni yango ayebisi alobi mare
tindelanga 100 euro po na futa ba papier nyonso na tindela Kofi na Kisasa na tindeli 100 euro amaka za na senyo 100 euro 100 euro na pesa ye 100 euro atindela ba papier nyonso na Kofi na zite 100 euro na tindeli awa lokola ezali na Paris na ke na faxele Sandra Kazadi ba papier na faxe azi yango alobi merci bona ndimi pena na moni ke ozoloba ya solo tu na moni ba preuve na yo m'excuse ngai mopango isa bwaka yo la 13e apôtre po pesi mbongo na yo ebele ye Sandra Kazadi akeki sasa ye kozonga isa alobi mere na yebisi Kofi makambo tu na rappele ye akobwaka yo siko 13e apôtre ebimi na moni ni ngai ni mwana penza le 13e apôtre ebimi toke kosomba na 40 euros. Donc on était parmi les premiers à acheter l'album. Vraiment papa Nanga, il faut mon découragement malheureux, le petit malheureux comme il était mon fils, Azaki très malheureux, Ndengazo Kakumbone na profité. Kombone na Kofi ezate. Siko pungana meka ko satisfaire moi Nanga, na tenga mwana moko asala kaba basala kabani na ba grâce mbizi na yebsenga bi dédicace la mwana comme ça au mwana neti za Kofi ozo mwana oh la 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 so Kofi na robenga ye na komeli na WhatsApp na yo komeli na WhatsApp après 13e apôtre na yo komeli na WhatsApp ya atangi mbala mibale na komi ablokanga me biso ne toyeba te simona belandeli Sandra Kazadi alobi meme yo oza na problème nini na Kofi nga bime nayebi ye te eza kaka bafanete nde tozalaka pesaka nimero ya musicien bo nafuta ye mbongo dikasenga me nayebi Kofi te toyebani te papa me nayebi te pourquoi azosala nga bona mwana nga mbongo na biso alia na Paris mabange ezalaka na ba 200 euro ba 300 euro me ye asengaki nga mbongo ebele soki alobi ke mbongo wana so alobi ka dédicasaki mwana ndenge asalaki baremerciement bon toloba asalaki remerciement na 200 euro donc apesa nga 1800 euro nanga bon merci nayoki yango donc ondimi na asenga mbongo na yo epa ya Kofi papa senga mbongo na nge pa Kofi mpona kotika ye te alia mbongo wana eza mbongo ya location d'importance ya mwana na ngai donc ayebi qu'est-ce que c'est avoir un enfant handicapé soki moto ana mwana handicapé so na plaisir ya mokili po ayoka ye na 2000 euros jamais akosala eke merci na pochette il faut ayemba mwana il faut aza malhonnête te ye ayemba bien Dieu va tout mais il faut azongiselanga mbongo je ne fais qu'à être remboursé pas un mot de plus il faut apesanga mbongo na kosala photo mwana simbi 13e apôtre nasombelaki ye po croyaki il y avait son nom là-dedans vraiment tokoti na wase kwa azali pire vie na ngai pire masa na ngai en tout cas ayebi nga très bien tozalaka bien na wase nga kuti naloba liboso nayebisa wase kwa atelema me ngai naye komona baémission na yo kaka nde nasalaka bisalasala Kisasa na komona émission na osepelisa ngai tellement nde ozodefendre banga bi moi je vais pas aller plus loin nabenga kaka papa Molière nga na mama na pe mwana moke te na 54 ans donc na ye Lausanne depuis 83 et puis nana mobali na ngai tofanda na ye ça fait 33 ans donc je suis une femme mariée digne ya mariage mais ta comme Kofi asalinga comment peut-être na mwana ya handicapé tina kotinda nini eza na ba photo ya mwana nana kozwa ye photo azosimba nini na ye asimbi le 13 apôtre ya Kofi asimbi 13e apôtre Mon pao Antoine Agbepa, il lui fallut que nous pensâmes au bandoko sanga na bafrandé demander de l'argent. Preuve yango yo ezali en désert. Kofi Olomide ayibisi bien le bon. Maman, pas na boka mwana na yo, malgré ki handicap na ye wana, il faut saflangai abandaki na 5000. Bayo 5000 euros. Bayo kitasasko yo na 3000 euros. Maman ayeko wana mwana kaka na ndinga zali na yeko ndima 2000 euros. Kofi alobi oputa na 2000 euros, maman alobi pona 2000 euros. Oba kelanga libanga ya mwana sepela. Mwana wana yibo tanga te. Aibo loba te.
mais azaka na matoi na miso boakele libanga mwanda ACP là. C'est le plus grand cadeau que je peux faire à mon fils qui est handicapé. Maman Azolila, Antoine Agbepa, Atayondo Olinga, Mbon Wango, Eza Moussala. Un travail, ça doit être, on doit être payé. Ne bisa toujours recevoir Tamsou Babola, mais yo recevoir Babola te. Likamanengo décrédiser, Auto la Nangai, Maman Wanda Lobby. À lobby même que Nazela qui se ko benga ngai mais ngamo ko na bengi yo. Eza Mawamingi, Kofi Olomide, Antoine Agbepa, Maman kanisa que a payé 2000 €. Otineli yango nani? Preuve yango ya Western Union. Obi voilà, kamata 800 €. Tineli yango Claudia Bakissa. Claudia Bakissa a vu mbongo wana. Preuve ya Western Union yangoyo. Ya o contesté soko lingi mais ba tam sur le comme star moko écoute bien. Donc bon mais mbongo wana pe écoutaki bien hein. Na compte ya bato yo tindaki. Oyo kamata lisusu Sandra Kazadi. Sandra Kazadi a vu 1200 €. Preuve ya Western Union yangoyo. Yo la zezasko yo petit wana le petit Rich Andy. Hein? Luawa. Petit, beaucoup de courage, so goyoka, papa modère, comme nini, ennemi, sous na Kofi Olomide, pas de problème, na yo, je n'ai pas accepté. Nathalie, entre amitié, yanga Kofi Olomide. Na état, ya, moi na mombali wana, na bengi Kofi, osno bengai, félicitations comme d'habitude, et pour, voilà pourquoi c'est moi aussi, je dénonce, pour dénoncer pas nos salariés. Pour te faire du mal, on est des amis depuis des années, mais entre un ami et un frère, ou un aponi, entre un enfant handicapé hein, et un ami ou frère, n'a que côté ya, moi on a handicapé, puisque la maman bien, maman a lobby bien, n'a sera face à ok, c'est là noté. Je ne pense pas que ok pas moi nawan. Et le kozo lukaisa justice. Maman a bengio, biso tout oyoki. Alobi pona kaka sepelisa mwana na ye oyo na mokili mobimba toka mwana ngwandi makanzambe to ebite mais yandi ma Kofi 13e apôtre en plus et là Kofi a raison ya kozwa comme 13e apôtre. OK na likambo ya petit ngana ndimina ko na ma 18e apôtre. Oui. Problème siko ezaya que on trouver équilibre entre les deux. Mwana tilelo azali banga na yete mama ya mwana bengi yo ozo salango te parce que olingo kotela mwana he ozo salango po olingo rappeler non pas ok il y a un problème bisika osenga batu batindela batu basandra kazadi bambongo ba mususu wana soki nani lobi ba zwa bambongo alors Claudia Bakissa voilà Claudia Bakissa bisika mbongo wana ebima bazo réclamer pour que babwaka est-ce que ngana lina tunayo tangu mama wana lobi est-ce que on la kisi ba preuve ya ndenga tinda mbongo to éviter kokaki babo est-ce que Kofi lui-même a reconnaître et le wana parce que ba tupé misusu akovanda kaka boye surtout ndenga yoki que Kofi il est au top, ça il faut le reconnaître. Kofi a vraiment na top. Ne peut-être va utiliser pas ba ennemi pour qu'abenga pour na salir mon papa. Aza to ko ça petit falite hein. Je fallait azawa ba ipsia biso abeti na Angola bino bokanisa ki ba okangaye etc. mais pour la kama parenthèse a fali na prévenir bino que Domingo au producteur naé aké na appel donc bon mon ami Mikolo yo cette histoire va encore ressurgir. On n'est pas contre Fali. Tout le monde est petit moko à Makari Bisoso qui saoulé. Petit à qui on avait internet lobby ça n'engage que toi. Dans un niveau il y a Fali te, à vedette à international, mais à tout ça qui biso, à tout ça qui gagne naïo, besoin de tout ça qui émission. Tu vois un peu du cocalan. Tout ça qui émission, Fali est resté calme. Bon, bah Chichibo, il va petit, il va mettre la kakama, bagage, petit saoulé, calme-toi, ozo il battait, ne joue pas avec le feu, hein, puisque on a les grands yaou,
Landa, ndenge, sagesse, ya Fali ici, coup de chapeau, ça ne l'a pas plu, ce qu'il a entendu, il a été sage, il s'est calmé. Bon, c'est toujours des gens qui sont à côté. Mais, dans la question posée, mais oui, ndécoléser, hein? Kofi Olomide a soit qui bon, soit qui 2000 euros, c'est qui fait à peu près 2300, 2500 dollars. Pas la Kobaka Libanga. Libanga est à 100 dollars, 200 dollars. Mais maman, on a le rôle à comprendre dans le bité. Moi, on a handicapé. Moi, on a ibo tangate. Moi, on a besoin de ayoka, le rôle ayoka musique, il y a mon pao. Mon pao ayoka mata. Wana soit qui bon, wana. Ayoko ça la dédicace. Na abracadabra. Na dédicace wana, donc ça prouve que Fali Fali. Petit, Fulangenge, et c'est qu'on a en Angola, mais tous c'est là où tu as tous la bien. Awa, remerciement, il y a Kofi Olomide. A remercier Nina Lobi bien. Remerciement n'anga y pas ya. Rije Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Et Mère Siko, la première dame de Lausanne. Et de Lausanne. Donc ça veut dire que c'est vrai. Fallait ni oh peut-être ni yo fali comment petit avant na nganze mingi yo ba betinga lokola ba betaki bakanja aya ai le liti moto lokola mais la nabanze nzemba falinga na linga te o ba betaki ngai lokola bakanja eza lokolo ya le grand mopao nzembo na le plus Sylvie wo Sylvie Sentama qui quand Sylvie wo sambale Sylvie Sentama qui quand eza verbe ko sentame oh passé c'est à soi qui mbongo 2000 euros na 2000 euros wana atindi abwaki libanga maman c'est sikoyo Mexico il y a Gobelis première dame à Lausanne habité le grand mon pao to yoka na ginengo wana te mwana ngai botanga te obimisi album azali na besoin ayoka na yoki te okamata yo komawa mopao alebi awa moni bino ba congolais bino ozala ndenge so yaza congolais bongo yo ozala o bino mokanga yo moni nga na sala na lasa sindi bino bazairwa bino bazairwa na lasa sindi na lansa Fali bopesa nga merci te mais yo oza nani oza pe zairwa bon j'espère oza pe zairwa okomi congolais bon ça c'est la maman ça n'engage que la maman parce que au moins na bato yo ezarasta mususu tolingo zonga na makambo itali droit na okeno funda yo procureur général non parquet non soyons corrects terrain ezaliawa j'ai appelé Antoine Abipa alias Féoli Dani Kofi Olomide oh nalobi sou Fali Kofi Olomide 13e apôtre mais pour la petit yo na ipsa ki bien mon pas on a okoma 14e ou bien 18e apôtre puisque c'est malheureux ce n'est pas bien soki maman soki fani mbote soki ezali à solo Kofi Olomide oza moteur ma B ça ne t'écoutait rien qu'à moi libanga wana il y a 10 secondes maman on a quoi azeli alibi non nazo de cette seconde nayoki ke faeda ni Kofi aza kosala 13e apôtre j'espère que akamati ameki obenga Feli oh Fali ameki obenga Kofi ayebisi alibi akati ye téléphone bolanda kaka likambo yo mama ye moko azoloba mais soki makambo eza solo yayebi dans un moment nous allons nous poser une question pendant to continuer botala ndenge papa modèle ça obina na conseil bazo lancer et continue bien allez selfie Bougatinho comme ce photo et continue Botane papa
Mondial azoti ya Kingo. Ba Kingo ango pe mikolo yo. Ouais. Bouga Kingo. J'ai vu photo. Écoutez. Mopao, ce n'est pas correct. Je dirais même c'est sale. Pour un enfant handicapé de Kodésé, si c'est vrai, viens contester. J'étais invité, j'étais appelé, je vais venir lundi. Papa m'a dit, Zélanga, donc nous étions en conversation, Kofi Olomide, alias Mopao, Motonangaï. Mais pour un petit handicapé, naza contre eux. Mais papa Léo place Soana, ngana ebi ndenge ba musicien basala kabiloko na bangote. Et kokati pe kozala que maman contacté Mopao na retard album c'est Salemi. Nda lobi oye et que nega kaboye na boka ye quand même na nini na juste na écrit. Mais qui est idiot dans cette histoire? Hein? Mon père a raté que Azara peu trop intelligent. Trop d'intelligence, c'est trop, comme le professeur Tournesol. Hein? Ce qui est intelligent, c'est l'équipe Mingi. Mais à la sac, à la CE. Yo, lancé, moi, n'a raté. Moi, n'a raté, n'a raté. Oui, mais ce qui est maman, on a bengaki na retard. Et bon, Kofi a déjà ça l'album Mobimba ya kapon à 2000 €. Wana asala ki ango. Azui a noté quand même le col a commis en retard, bah combien c'est quand même une reconnaissance par rapport à Yailo Gowana. Reconnaissance par rapport à qui? Yo somoni libanga ya 2000 €. 2500 €. Oh. Et ça qui parle que moto, moi na wana, bon admettons, tout ça ba saper awa, ba pesa route ba 5000 € to boité. Mais cet handicapé là, hein, mon petit wana, petit nangai, cet handicapé là, Azaki a besoin de Ayoka, Kofi a lancé 10 secondes. Et vous savez ce que la maman a fait, la reine de Lausanne, tellement la première dame de Lausanne, oui. Tellement déçue, a Sengi, Grâce Mbinzi, petite Nangaï, à Paris, hein? Grâce Mbinzi, moi, je suis tellement déçu. Luka ba peto ba beta ba musique ba kamata ba yembata nze momoko ba lancer et moi na ngai comme ça to ko saye que Kofinde a embio. Ça c'est méchant. Ujimubi. Hein Kofi Olomide Ujimubi mpato. Mais ça ni ne sala que ceux qui ont roba, ceux qui likambolinge matsokanda okota gana chiluba. Ben, Chiluba est très profond. Hein? Quand on dit Uji Monvoa, Uji Muntua, Uji Chibandan Seka. Hein? Uji Chibandan Seka. Ouais, au fin de battu. Est-ce qu'on comprend la Magamongolo là? Perroquet. Oui, voilà. Perroquet. Donc, oui. C'est là, on posait une question. Wana na abracadabra. Okosi. Que au comina, moi na on appelle sur 2300, 2500 $. Au Kamatika, moi, 2 lignes à travers moi non aibi kotangate, aibi rolobate, atambolakate, asaka makamonega sur place, nazomona ezali, sorry man, sorry Kofi, si c'est vrai, eza escroquerie moko mabe. Eza escroquerie, répands-toi. Surtout yo okoti na ba makambo, tout na ba 13e apôtre, etc. Moi na wana za 14e apôtre. Azo zelo na coin. Biso mikolezo kende, kamata répands-toi. Comment est-ce que tu vas réparer ça? Comment tu vas réparer ça? Wana na bakadabre simbité. Bazeli Saskoyo, 13e apôtre. Bah dit certainement na 13e apôtre, enfin, c'est kiff hein. Au Kamata, ba relancer petit Rudy. Maman benga Kofi Boye atie na blacklisted. Ayambaka disu sute. Kofi ayebisi ngalibia okanisi nani le grand Niao. Grand Niao ngo batanga o grand Niao za rechercher. Yo kanisi ka maman wana la reine de Lausanne. La première dame de Lausanne. Yeka kane ayibo loba. Ngai pe na koloba. OK, Antoine Agbepa. Si ça te touche, si tu es humain, si tu es congolais, si tu es zaïrois, hein,
puisque maman on a lobby au moni bino bazaïwa nasali Fali nasali Cindy et toi en tout cas voix mon kitoko hein. Bon, il n'y a pas que la voix. Enfin, bref, Kamata, je ne sais pas comment tu vas réparer ça. À vous. Oui, mais à moi, Papa Léon, moi, je ne crois pas qu'il y a l'escroquerie là-bas parce que la remise était volontaire. Entre-temps, et pas il y a Maman Wana. De deux. Et là, oui, les volontaires, la remise. Hein? La remise. La remise de quoi? Mbongo Oya Pesaki. Ma preuve, Yango était. Peut-être. Habit de confiance peut-être. Mais un problème n'est pas. À poursuivre yo. Au moni asaki émission mo kona petit papi mboma. Petit papa Molière. Oh na okeno funda yo neni no lagisi ba séquence na za mutakala papi mboma lobi na kinengi na internet. Eza pe na internet. Oh yo no expliquer ngana okeno funda yo. C'est pas correct. Oui mais wana eza papi mboma pana ke awa ekomi zaba makambo ya Fali balobaki be wakendo funda bisote wana eza biloko apamba Papa Léon parce que ngai soki olingi na mona yo mutu apamba lobaka na ngaki na okifunda yo donc nazomona un ozolekisa ta na yo deux ozangi musala na yo et puis ekobangisa ngata mukete oyo ozolekisa no temps yake okende kofunda tozonga awa problème ya Kofi Olomide ozoloba parce que nazo zonga pona koloba une chose il ne faut pas ebima lokola tozaba sosa mambo il y a un dossier ba saisir yo sosa mambo wana yo pe depuis uti Lubumbashi obandolo baba biloko mo wana Kikongo Kiyaka Sosa mambo ezane. Sosa mambo ezane ya Lubumbashi te Lubumbashi balobaka Swahili. Ça n'a rien à voir. Susumani. Sosa mambo. Ezani sosa mambo. Moluki makambo. Bon, nalobi boye. Awa mama wana bengi yo. La première dame de Lausanne. Oui. Pour na lingi te omoni na tuna kio. Nalobi Papa Léon, il ne faut pas utiliser maman. Wana parce que yo. Mais là, on voit son argent de quoi des airs. Voilà la preuve, il y a Western Union, chers téléspectateurs, à Tindi, Oyo, Claudia Bakissa, Olie Mbonga Masumu, maman, Soki, Olia Gimbongwana, Olie, enfin, on se retrouve dans les histoires là-bas, milieu, wana, moi, sina Mobali, Claudia Bakissa, Nassandra Kazadi, Boliaki Mbonga handicapé, Boliaki Mbonga handicapé, Oyo Kofi, Aïmsaki, la dame, la première dame de Lausanne, appelle Sabino. Utahara Maraki. Elgolo Barin. Okobela Libumu. Okobela Libumu na mbongo ya handicapé. Maraki. Utahara Maraki. Kwara c'est la diarrhée. Haraki ni utaona Utahara Maraki. Mbongo ya mwana wana ya handicapé. J'espère que Kolo Azali, yoza 13e apôtre, Kolo Azali. Aokamata kosandi Sabino mbongo ya mwana ya handicapé wana. Papa Léon, il est placé dans la zone d'accord. Avant ya okoma na conclusion, d'abord Sandra Kazadi na wana soki Claudia soki nani. Batumi bale wana. Pas susu Kofi azaki na nyongo na bango. Ni mbongo ya handicapé. Remettez à César hein, ce qui est à César. Puisque makambo tokomi bato ya ba Bible. Omoni bato ya mitema babe bato ya likundu bato bazo tambolaka na ba Bible ah psaume 14 ah non ngai 13e apôtre ngozaka na Bible isika nini hein bolie mbongo wa batu 13e apôtre bolie mbongo wa batu bokamata bozongisa mbongo ya handicapé. Mais Ojumu Zela Papa Léon ngai na lingi na tika yo kende kuna te pour la mine pour la Zela te ngani na zo tuna yo tuna ngai mama wana apesa Kofi mbongo na ye na mbula nini et pour la nini mama wana ye kola mukakasi ko c'est là que moi je ne comprends pas. Merci beaucoup et ta question est pertinente. Mama wana apesa ki mbongo na ye na lere Kofi asalaki abracadabra. Oui. Yangwana Kofi allié la Rwanda puisque a dédié et pas ces petits handicapés Rudy Andy bon na habité soka yo kaka Andy Luwawa Luwawa
bon, ça me fait mal. Ça me fait mal. On ne peut pas aimer l'argent jusqu'à ce point-là. Puisque ce qu'on dit, na famille, on peut, et pour lancer, ça allait revaloriser le grand Mopao. Comment a libanga? Wana ba monique, awa ezate okomi. Mais moi on attend ka tende ko lise. Moi na atika ka na matoi, na misu. Nzoto bobimba ebuzaka te. Botala bino moko ba photo ndenge avandi na chaise roulante na ye. Azala kawana pana au calmer ye bakamati photo ya Mopao, mon ami. Kofi nazaki na public adresse moni radio ezaka na grand marché ngai ne na sala kiango. Et maman ya Kofi, maman azako dinganga papa Molière makasi. Na ibi famille na bango presque nyonso. Okamati grand frère na ye nani o Sylvestre Mota au président o ya Union des cyclistes du Congo, hein, Joniko nde tozo sala ne ba viva. Wana toza na poto. Kofi to yeba ina eza le lote. Kofi ako eza loka bato ba yoko na retard te na ba poto. O ba yoko ba kene robeta libanga. Kofi je crois que c'est en 72, 72. O bato ba 72 ou bien 70. De to yeba na kinae na salle Madeleine. Donc na yeba ina Kofi depuis des années. Wana ngana zana ba 15 ans oui. Wana yoza na ba 15 ans. Bozo beta babi. Bozo beta babi. Mopao déjà zaiki wana o te azana na mungongo angulumaka. Succès à la Mopao baza mingité puisque awa même ba clip na na tiaka bato ba benga bisote mutumoko aleki Mopao na succès mikoloyo azate. Donc ce n'est pas un problème na silisa faire ça à un enfant handicapé. Donc effectivement oh bazolo ba non ati ceux qui 3 faits. Ce qui 3D, il paraît, na disque naïo, il y a la 13e apôtre, Oaza Illuminati, etc. Tu vas ouvrir ma boule, na batouba kansake. On ne peut pas faire ça à un enfant handicapé. Si je déborde, ma langage, etc., puisque je suis outré, je suis fâché, je dis bien si c'est vrai. Mais j'ai appelé Kofi. On en a parlé. Je lui ai fait un SMS. C'est quoi cette histoire? On ne peut pas calmer les grands niao. Maman wana kanisi nini la grande dame de Lausanne kaka yende aibolo ba ngai pe na koloba. Bon, ya koloba. Kofi azana makamuso akosala te azozela soki balobi makambo mbongo ya koloba. Mais est-ce que c'est important de passer à la télé pour ça ou lié à kosilisa likambu na ndenge? Aussi ça na monaki. Donc aussi ça likambo nini ndeko Elise. Ye azomona succès ya ekoti bien oyebi eloko wana eza na succès moko ya kolakisa te eko bino moko bolanda ekoti te mais ndeko Elise mais yango yote nakamati yo moko tanga ozomona pe ndenge tozo lakisa la reine de Lausanne. Oulala, cette maman là a bien azana la première dame de la première dame de Lausanne azan moi c'est Liba azana 30 ans il y a Liba na ombaï nae et puis elle est âgée de 52 ans mais t'as la taille fine en tout cas aucun dit maté que azana la maman en tout cas bisope to kota comment marcher mais problème est voilà ndeko Elise comment marcher pour wana osalani ozo Taïwan pana suki zonga moindo mais problème voilà ndeko Elise tangana no maman la première dame de Lausanne ba kolobaiza makamba lokuta à vous naibite so ko bonjour papa natindi photo na ngai na mwana kombo eza Mercico la première dame de Lausanne et mon fils c'est Ridge Andy Louawa un enfant pas comme les autres. Kofi a bloqué ngai moyen pour attendre un message T. Pardon papa, tangi saye message oyo. Kofi natinda mbongo na Claudia Bakissa na Londres et Sandra Kazadi sans komona ni koyeba bango vraiment. J'ai été stupide sans doute mais toi Kofi comment okoti kosala coup na un enfant sans défense
tu es une personne sans cœur et répugnante. Comment as-tu osé faire ça à un enfant polyhandicapé? Oyo ayebi kotanga te, mais ayokaka. C'est vraiment injuste. Tu es son idole, tika motema mabe. Libanga ya 2000 euros. Eza merci na pochette T depuis le 28 octobre et 31 octobre 2011. Ah bon? Ça date de 2011. Date, depuis 2011, oui. Mon pao, petite la Rwanda, assis à Dama la Rwanda. À ce qui ça lobby rembourse mon argent. Azu ba preuve, je crois, bakola qui ça on a veter, nazo mona ba biloko ya ba Western Union awa. Voilà. Sandra Mukuna Kazadi, de son vrai nom. Oui, montant est à 1022,28. Et 1022 euros. Oui. Après, une transaction, à Londres, il y a un problème de transaction, oui. Mais... Date d'envoi, le 28 octobre 2011. Donc, au Msusu, il y a même date, comme on a eu, Claude Abakissa. Voilà, Bako de la Bango, Ezali Awa, Bakambutu, Ezali Awa, Oyaza en France, Oyaza na Grande-Bretagne, Bakomi Bruxelles. Grande-Bretagne, Grande-Bretagne. On m'a dit chanteuse, un handicapé. Alors, de Yango, Namoni a apprécié même merci. Voilà, les heures, et je tiens à insister aussi, ils ont un problème personnel, n'a Kofi Olomidete. Je dis bien, c'est un ami. C'est un ami, je suis régulièrement en contact avec lui, mais j'avais le choix. Conscience Nangaï, depuis Nazouaki Likamboyo, conscience Nangaï est tranquille, Tamboué des airs. Entre voilà. Un ami et un enfant handicapé, Ramati Nanandi, enfant handicapé, Kofi, malgré succès Nayo, malgré ce succès Nayote, mais quand concert Nayote, malgré Bané Otoyebani, mais par rapport à un enfant handicapé, cher ami, je n'attends que je n'ai rien dit. J'espère. Est-ce que Boyoki, est-ce que Amoko Ndekolizer Tofingi Tofinga raté. Tofinga raté. Et ça va bien. Ce qui va ça la université à Kofinga wana ndengai moko est grave pour na Kofinga Tofingite Antoine Mopao mon ami d'enfance bino bakasa papa modèle le rôle za munene toute la génération moroti mais na likamboyo na ba papa Wemba oui que papa Wemba Ndekolizer papa Wemba za grand frère à papa modèle. Ah bon? Nage. Ah bon? Oui. Papa Wemba, à l'équipe, a 3 ans. Ah, Wemba dit, et comment il sorry, mais il fait du sport Kofi. Pour voir monsieur Naé, mais il a zo banda ça. La jour wana na kama kana bureau tango yebisa kanga ke Jean-Claude Wemba za petit na yo azali kina yo ngape na kamu Jean-Claude Wemba. Wana biso tuza kosala ba Jean-Claude Wemba za ngembo. Jean-Claude Wemba, Jean-Charles Okoto, Nakota Bakomo Moussousou, papa Molia a commis chroniqueur, mais j'ai vécu, j'ai continué même à vivre jusqu'à aujourd'hui, mais Nalikamboyo, Ndekolizer, et ça n'est pas si bien, bon appétit, je retiens Louaou, petit Andy Louawa, Ridge Andy Louawa, Ridge Andy Louawa, Oyo, Ndekolizer, comment déborder par les Kamba Kofi, n'a dédié qu'à moi montage moko na sadaki puisque ça me touche. J'ai Ridge Andy Louawa, un enfant comme pas comme les autres. Oui. Je te dédie qu'à moi montage na sali atasoki Kofi na mwanzembo ya yemo na nzembo ya mopao aya poursuivre ngaita le bio na bimisi comme on a bon. Yemoratina on a essayé les campagnes en Zemonaï, les 13 apôtres, etc. Donc, Ridge, Andy, Louao, ton problème est beaucoup. Papa Molière Oibike, c'est très sentimental. Et Nazana, l'arme moko très facile. Et cette histoire m'a beaucoup touché.
Merci Papa Léon, je crois que tu as vraiment na suka ya émission na biso ya lelo. Botika la brancher tokozonga tokobeta masolo, mais loko na lobaka na bino ezaka que tozana musala na bino. O tolobi ya mopa o mokonzi. En tout cas, on n'a pas intérêt ya kobebisela ye lokumu toko kitisa ye. Mais loko toko loba azamwana siko soki ba invitaka yo. Mama wana lobi pona na salela mwana nanga o cadeau na déplacer ka mopa o mokonzi. Elingaki asala ndenge mwana ngope idole na ye ka yo mopa o mokonzi. Si tu peux faire quelque chose. Et je crois que on n'a pas besoin d'engager une guerre médiatique, mais pour ça na biso même temps papa Léon alobi ke aya ko expliquer. Est-ce que pour ça Isaiah ke oya ko expliquer ou bien pour ça na biso Isaiah ke on répondre na demande ya maman o alinika ko sepelisa mwana na ye o alinga yo makasi. Merci. Botika la brancher tozana nous parce que musali. Merci. Na 2000 € wana atindi abwaki libanga. Maman Sasikoyo Mexico, il y a Gobelis, première dame à Lausanne. Habité le grand mon père, tu as regardé Guinée, moi nanga ibo tangate. Obimisi album. Ada ina besoin ayoka. Na yokite okamata yo komawa. Mon père allait bien. Moi ni bino ba congolais. Bino ozala ndenge donc so yaza congolais bongo yo ozana. O bino bokanga yo moni nga na sala na lasa sindi. Bino bazairwa bien. Bazairwa. Bino bazairwa na lasa sindi na lansa fali. Bopesa nga merci te mais yo ozanani. Nous appelons Zaïrois, bon, j'espère. Nous appelons Zaïrois, on commis congolais. Bon, ça c'est la maman, ça n'engage que la maman. Au moins, on a bateau, ils ont resté à Moussou, Tolungo Zonga, Namakambo, Italie droit. Ah, non, on funda yo. Progrès général. Ah, non, parquet. Non, soyons corrects. Thérèse Aliawa, j'ai appelé Antoine Abipa, alias Féoli, Dani Kofi Olomide. Oh, Nalbisu Fali. Kofi Olomide, 13e apôtre, mais pas d'appétit, n'a pas qui ou bien mon père, on a au coma, 14e ou bien 18e apôtre, puisque c'est malheureux. Ce n'est pas bien. Soki, maman Soki Fani, beauté. Soki est allé à solo, Kofi Olomide aux amotés à ma B. Ça ne t'écoutait rien qu'à moi, l'Ibanga wana, il y a 10 secondes. Maman, on a ce qu'on a zéli, elle dit non. Nazo de la seconde, nayoki ke faïda ni Kofi, aza osala 13e apôtre. J'espère que akamati ameki obenga Feli. Oh Fali ameki obenga Kofi. Kofi ayebisi alibi akati téléphone. Bolanda kaka likambo yo mama ye moko azolo. Mais soki makambo eza solo. Il y a dans un moment nous nous poser la question pour un temps continuer. Bota la nenge papa Molière ça vient na conseil bazo lancer et continue bien. Et allez selfie. Bougadougno. Comme ce photo. Et continue. Botane papa Molière azoti à Kingo. Ba Kingo ngope mikolo yo. Ouais. Bougadougno. Comme ce photo. Et continue. Mon pao, ce n'est pas correct. Je dirais même c'est sale. Pour un enfant handicapé, de quoi disait, si c'est vrai, viens contester. J'étais invité, j'étais appelé, je vais venir lundi. Papa Molière Zelanga, donc nous étions en conversation, Kofi Olomide, alias Mopao Motonangaï. Mais pour un petit handicapé, naza contre eux. Mais Papa Léon, place wana, ngana ebi ndenge ba musicien basala kabiloko na bangote. Et kokati pe kozala que maman contacté Mopao na retard album ese salemi. Nda lobi olie et que nega kaboye na boka ye quand même na nini na juste na écrit. Mais qui est idiot dans cette histoire? Hein? Mon père a raté que Azara peu trop intelligent. Trop d'intelligence, c'est trop comme le professeur Tournesol. Hein? Ce qui est intelligent, c'est le Kimingi. Mais à la sakia, à la saye. Yo, lancé moi, na yo raté.
Mwana loba raté, ayo raté. Oui, mais ce qui est maman on a bengaki na retard. Et bon, Kofi Alinga ça l'album Mobimba ya yeka pona 2000 €. Wana asala ki ango. Azui a noté quand même le kola ekomi na retard ba combien ngo na nini c'est quand même une reconnaissance par rapport ya eloko wana. Reconnaissance par rapport à qui? Yo somoni libanga ya 2000 €. 2500 €. Oh. Ezaki pas la ke moto mwana wana bon admettons toza ba sapeur awa ba pesa route ba 5000 € to boité. Mais cet handicapé là, hein, mon petit wana petit nangai, cet handicapé là azaki na besoin de ayoka Kofi a lancé 10 secondes. Et vous savez ce que la maman a fait, la reine de Lausanne, tellement la première dame de Lausanne, oui. Tellement déçue, a sengi Grâce Mbinzi, petite langaï, à Paris, Grâce Mbinzi, moi naza tellement déçu. Luka ba petit ba beta ba musique ba kamata ba yembata nzembo moko ba lancer et moi na ngai comme ça to ko saye que Kofi nde ayembi yo. Ça c'est méchant. Ujimubi. Hein, Kofi Olomide Ujimubi mpato. Mais ça ni ne sala que ceux qui ont loba, ceux qui likambo linge matsokanda okota gana chiluba. Ben chiluba est très profond. Hein? Quand on dit Uji mon voit Uji, Muntua Uji Chibandan Seka. Hein? Uji Chibandan Seka. Ouais, au finga bat. Est-ce qu'on comprend na magamango loba? Perroquet. Oui, voilà. Donc, oui, j'ai là posé une question. Wana na abracadabra. Okosi. Que okomina, mwana, on appelle sur 2300, 2500 $. Okamati kama 2 lignes à travers moi no aibi kotangate, aibi rolobate, atambolakate, asaka makamonega sur place, nazomona ezali. Sorry man, hein, sorry Kofi. Si c'est vrai, eza escroquerie moko mabe. Eza escroquerie, répands-toi. Surtout yo okoti na ba makambo, ko tout la 13e apôtre etc. Moi na wana za 14e apôtre. Azo zelo na coin. Biso mikolezo kende, kamata répands-toi. Comment est-ce que tu vas réparer ça? Comment tu vas réparer ça? Wana na bakadabre simbité. Baseli Sassukoyo, 13e apôtre. Bah, il dit certainement, la 13e apôtre, enfin, c'est kiff. Hein. Bah, au Kamata, bah, relancer petit Rudy. Maman Benga Kofi Boye, a tiena blacklisted. Ayambaka disu soute. Kofi a yebisi ngalibia, okanisi nani, le grand Niao. Grand Niao, ngo batanga, nga Niao za recherché. Yo kasika maman wana la reine de Lausanne, la première dame de Lausanne, yeka kane aibo loba, ngai pe na koloba. OK, Antoine Agbepa, si ça te touche, si tu es humain, si tu es congolais, si tu es zaïrois, hein? Puisque maman wana lobia, omoni bino ba zaïrois, nasali Fali, nasali Sindi. Et toi en tout cas voix mon kitoko, hein? Bon, il n'y a pas que la voix. Enfin, bref, Kamata, je ne sais pas comment tu vas réparer ça. À vous. Oui, mais à moi, Papa Léon, moi, je ne crois pas qu'il y a l'escroquerie là-bas parce que la remise était volontaire. Entre-temps, et pas il y a Maman Wana. De deux. Et là, oui, les volontaires, la remise. Hein? La remise. La remise de quoi? Mbongo Oya Pesaki. Ma preuve, Yango était 5 millions Yango. Peut-être. Habit de confiance peut-être. Mais problème à poursuivre yo. Omoni asaki émission moko na petit papi mboma. Petit papa Molière. Oh na okeno funda yo neni no lagisi ba séquence na za mutakala papi mboma lobi na kinengi na internet. Eza pe na internet. Oh yo no expliquer ngana okeno funda yo. C'est pas correct. Oui mais wana eza papi mboma bwana ke awa ikomi zaba
makambo ya fali balobaki be wakendo funda bisote wana eza biloko ya pamba masa na ngai en tout cas ayebi nga très bien tozalaka bien na wase nga kutu naloba liboso nayebisa wase kwa atelema me ngai naye komona baémission na yo kaka nde nasalaka bisalasala kisasa nakomona émission na osepelisa ngai tellement nde ozodefendre banga bi moi je vais pas aller plus loin nabenga kaka papa Molière nga na mama na pe mwana moke te na na 54 ans donc naye Lausanne depuis 83 et puis nana mobali na ngai tofanda na ye ça fait 33 ans donc je suis une femme mariée digne ya mariage mais tant comme Koffi Salinga comment peut-être na ke mwana ya handicapé puis na kotinda nini eza na bafoto ya mwana nana kozwa ye foto azosimba nini na ye asimbi le 13 apôtre ya Koffi asimbi 13e apôtre Mon pao Antoine Agbepa, il eût fallu que nous pensâmes au bandoko tsanga na bafralé demander de l'argent. Preuve yango yo ezali en désert. Koffi Olomide ayibisi bien le bon. Maman, pas na boka mwana yo, malgré ki handicap na ye wana, il faut saflangai abandaki na 5 000. Bayo 5 000 euros. Bayo kitasasko yo na 3 000 euros. Maman aego wana mwana kaka na ndinga zali na eko ndima 2 000 euros. Koffi alobi oputanga 2 000 euros. Maman alobi pona 2 000 euros. Obwakelanga libanga ya mwana sepela. Mwana wana yibo tanga te. Ayibo loba te. Mais azaka na matoi na miso. Bwakele libanga mwanda ACP là. C'est le plus grand cadeau que je peux faire à mon fils qui est handicapé. Boto yo kabino moko ndenge maman azolila. Antoine Agbepa. Ata yondo linga mbongo wango. Eza musala. Un travail ça doit être on doit être payé. Ne biso toujours recevoir ta musu babola mais yo recevoir babola te. Likamanengo décrédiser auto la ngai maman wanda alobi alobi même que nazelaki soki okobenga ngai mais nga moko na bengi yo eza mawa mingi Koffi Olomide Antoine Agbepa maman kanisa ike apesi yo 2 000 euros otineli yango nani preuve yango ya Western Union oyebi voilà kamata 800 euros tinelango Claudia Bakisa azui mbongo wana preuve ya Western Union yangoyo yao contester soko lingi mais ba tamsu loko comme star moko ekoti bien donc bon mais mbongo wana pe ekotaki bien na compte ya bato yo tindaki oyo kamata lisusu Sandra Kazadi azui 1200 euros preuve ya Western Union yangoyo yo la zesco yo petit wana le petit Rich Andy Luawa petit beaucoup de courage so goyoka papa modere awa koma nini ennemi sous na Koffi Olomide pas de problème na yo je n'ai pas accepté Nathalie entre amitié yanga ina Koffi Olomide na eta ya mwana mobali wana na bengi Koffi osnobengai félicitations comme d'habitude et pour voilà progressivement aussi je dénonce pour dénoncer pas nos salariés. Pour te faire du mal, on est des amis depuis des années, mais entre un ami et un frère, on a un apponi entre un enfant handicapé et un ami ou frère, na côté ya moi on a un handicapé puisque la maman bien, maman a lobby bien na sera face à je ne pense pas que okeye pas moi na wan. Et le kozo lukaiza justice. Maman abengi yo biso tout oyoki. Alobi pona kaka sepelisa mwana na ye oyo na mokili mobimba. Tokia mwana ngwandi makanzambe to ebite. Mais yandi ma Koffi. 13e apôtre en plus. Et là Koffi a raison ya kozwa kombo 13e apôtre. OK, na likambo ya petit Ruben ngana ndimina ko na ma 18e apôtre. Oui. Problème siko ezaya que on trouve équilibre entre les deux. Moi na tilelo azali banga na été. Maman ya mwana bengi yo. Ozo sala ngote parce que lingo ko tela mwana. Hey,
ozo salango po olingo rappeler Mopao que il y a un problème bisika osenga batu batindela batu basandra kazadi bambongo ba mususu wana soki na Nairobi ba zwa bambongo. Alors Claudia Bakissa. Voilà. Claudia Bakissa bisika mbongo wana ebima bazo réclamer pour que babwaka. Est-ce que ngana lina tunayo tangu mama wana lobi? Est-ce que on la kisi ba preuve ya ndenga tinda mbongo to éviter? Est-ce que Kofi lui-même a reconnaître et le Goana parce que Batoupe Missous a gouverné Kakaboui, surtout Nenga Yoki que Kofi il est au top, ça il faut le reconnaître. Kofi a vraiment à top. Ne peut-être va utiliser pas par ennemi pour qu'Abenga pour na salir mon papa. Aza à top comment ça petit falite hein. Il fallait Azawa ba ipsia biso abeti na Angola, bino bokanisaki ba okangaye etc. Mais pour la kama parenthèse a fallu na prévenir bino que Domingo au producteur naé ake na appel. Donc bon moi na mikolo yo cette histoire va encore ressurgir. On n'est pas contre Fali. Tout le monde petit moko amakari biso soki soulé. Petit à qui on avait internet lobby ça n'engage que toi. Dans un niveau il y a Falite, à vedette international, mais à tout ça qui biso, à tout ça qui n'a eu besoin de tout ça qui émission. Tu vois un peu du coq à l'âne. Tout ça qui émission, Fali rester calme. Bon, bah Chichibo, il va petit, il va mettre la kakama, bagage, petit soulé, calme-toi. Ozo il batté, ne joue pas avec le feu, hein, puisque on a les grands yaou. Landa, Ndenge, sagesse, ya Fali ici, coup de chapeau, ça ne l'a pas plu, ce qu'il a entendu, il a été sage, il s'est calmé. Bon, c'est toujours des gens qui sont à côté. Mais, Nali Bossé, dans la question opposée, mais oui, Ndeko Lézère, hein, confions le midi à Zouaki Mbon, à Zouaki 2000 €, c'est qui fait à peu près 2300, 2500 $. Pas dans Kobaka Libanga, Libanga, ils ont 100 $, 200 $. Mais maman, on a le rôle à comprendre dans le bité. Moi, on a handicapé. Moi, on a ibo tangate. Moi, on a besoin de ayoka, le rôle ayoka musique, ya mon pao ayoka mata. Wana soit qui mbon wana. Ayoko ça la dédicace. Na abracadabra. Na dédicace wana, donc ça prouve que Fali. Petit, Fulangenge, et c'est qu'on a en Angola, mais tous c'est là où tu as awa, tous la bien. Awa, remerciement, il y a Kofi Olomide. A remercier Nina Lobi bien. Remerciement n'anga y pas ya. Rige Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Et Mère Siko, la première dame de Lausanne. Donc ça veut dire que c'est vrai. Fallait nani oh petit ni yo fali comment petit akona nganze mingi oyo babeti na lokola babeta ki bakanja aya ai olelisi moto lokola fali nga na lingaka te o babetaki ngai lokola bakanja eza lokolo ya le grand mopao nzembo na le plus silivi wo silivi o sentama ki kan silivi wo sambale silivi silivi o sentama ki kan eza verbe ko sentame o passé c'est à soi qui mbongo 2000 €. Papa Léo, parce que ngai soki olingi na mona yo mutu apamba lobaka na ngaki na okifunda yo. Donc nazomona 1 ozolekisa ta na yo, 2 ozangi musala na yo et puis ekobangi sangata mukete oyo yake ozolekisa no temps yake okende kofunda. Tozonga awa. Problème ya Kofi Olomide ozoloba. Parce que nazozonga pona koloba une chose. Il ne faut pas ebima lokola tozaba sosa mambo. Il y a un dossier à saisir yo. Sosa mambo wana yo pe depuis uti Lubumbashi obandolo baba biloko mo wana ki Congo ki yaka
Kusa mambo ezane. Sasa mambo ezaya Lubumbashi te Lubumbashi balobaka Swahili. Ça n'a rien à voir. Susumani. Sasa mambo. Ezani alors mambo. Moluki makambo. Bon, nalobi boye. Awa maman wana Bengio. La première dame de Lausanne. Oui. On a l'ingité au monde natunakio. Nalobi Papa Léon. Il ne faut pas utiliser maman. Wana parce que yo. Mais là, on son argent de quoi désert. Voilà la preuve, il y a Western Union, chers téléspectateurs, à Tindi, Oyo, Claudia Bakissa, Olie Mbonga Masumu, maman, Soki, Olie Mbonga, Olie, enfin, on se retrouve dans les histoires de la milieu, Wana Mwasina Mobali, Claudia Bakissa, Nassandra Kazadi, Boliaki Mbonga handicapé, Boliaki Mbonga handicapé, Oyo Kofi, Aïmsaki, la dame, la première dame de Lausanne, Ape Sabino. Utahara maraki. Elgolo barine. Okobela libumu. Okobela libumu na mbongo ya handicapé. Maraki. Utahara maraki. Kwara c'est la diarrhée. Haraki ni utaona utahara maraki. Mbongo ya mwana wana ya handicapé. J'espère que Kolo Azali, yoza 13e apôtre, Kolo Azali. Aokamata kosali sabino mbongo ya mwana ya handicapé wana. Papa Léon, il est placé dans la zone yo d'accord té. Avant ya okoma na conclusion, d'abord Sandra Kazadi na wana soki Claudia soki nani. Batumi bale wana. On susu Kofi azaki na nyongo na bango. Ni mbongo ya handicapé. Remettez à César ce qui est à César. Parce que makambo tokomi bato ya ba Bible. Omoni bato ya mitema babe bato ya likundu bato bazo tambolaka na ba Bible. Ah psaume 14. Ah non ngai 13e apôtre ngoza na Bible isika nini. Bolie mbongo wa batu 13e apôtre bolie mbongo wa batu bokamata bozongisa mbongo ya handicapé. Mais Zela. Papa Léon. Ngai na lingi na tika yo kende kuna te. Pona nini? Pona toka Zela te. Ngani nazo tuna yo. Tuna ngai. Mama wana apesa Kofi mbongo na ye na mbula nini? Et pona nini mama wana ye kola mukaka siko? C'est là que moi je ne comprends pas. Merci beaucoup. Oui. Ta question est pertinente. Oui. Mama wana apesa ki mbongo na ye na lere Kofi asalaki abracadabra. Oui. Yangwana Kofi allié la Rwanda. Puisque a dédié et pas ce petit handicapé Rudy Andy bon na évité soka yo kaka Andy Luwawa Luwawa bon ça me fait mal on ne peut pas aimer l'argent jusqu'à ce point là puisque soko lingi mbongo tina le wana koteka na bana na famille na koteka on peut et pour lancer et ça allait revaloriser le grand Mopao. Comment ali banga wana ba monike awo ezate okomi mais mwana wana tanga katende ko lezer mwana atika kala matoi na misu nzoto bobimba ebuzaka te botala bino moko ba photo ndenge avandi na chaise roulante na ye azalaka wana pana okalme ye bakamati photo ya Mopao mon ami Kofi nazaki na public adresse omoni radio ezaka na grand marché ngai nde nasalaki yango mama oya Kofi mama aza kolinga ngai papa Molière makasi nayibi famille na bango presque nyonso okamati grand frère na ye nani oyo Sylvestre Motao président oya Union des cyclistes du Congo Joniko nde tozosala ne ba viva wana toza na poto Kofi toyeba ina ezali lote Kofi ako ezali lokola bato bayo koma na retard te na ba poto oyo ba ko bakene ko beta libanga Kofi je crois que c'est en 72 au bato ba 72 ou bien 70 de toyeba na kinae na salle Madeleine donc nayiba ina Kofi depuis des années wana ngana zana ba 15 ans oui wana yoza na ba 15 ans bozo beta babi bozo beta babi Mopao déjà zaki wana te azana na mungongo angulumaka succès à la Mopao baza mingité puisque awa même ba clip na ina tiaka bato babenga bisote mutumoko aleki Mopao na succès mikoloyo azate donc ce n'est pas un problème na silisa
faire ça à un enfant handicapé, donc effectivement, oh bazoloba non ati ceux qui 3 faits, ceux qui 3D, il paraît na disque naïo il y a la 13e apôtre Oaza Illuminati etc. Tu vas ouvrir ba boule na batuba kansake, on ne peut pas faire ça à un enfant handicapé. Si je déborde ma langage etc. puisque je suis outré, je suis fâché, je dis bien si c'est vrai. Mais j'ai appelé Kofi. On en a parlé. Je lui ai fait un SMS. C'est quoi cette histoire? On ne peut pas calmer les grands niaos. Maman wana kanisi nini la grande dame de Lausanne kaka yende aibolo ba ngai pe na koloba. Attends. Bon, ya koloba. Kofi azana makamuso akosala te azozela soki balobi makambo ya koloba. Mais est-ce que c'est important de passer à la télé pour ça ou lié à kosilisa likambu nandenge? Aussi ça na monaki. Donc aussi ça likambo nini ndeko Eliezer ye azomona succès ya ekoti bien. Oyebi eloko wana eza na succès moko ya kolakisa te. Eko bino moko bolanda. Ekoti te. Mais ndeko Eliezer, mais yango yote. Nakamati yo moko otanga ozomona pe ndenge tozo lakisa la reine de Lausanne, oulala, cette maman là a bien azana la première dame de la première dame de Lausanne, azan moi c'est Libala azana 30 ans, il y a Libala na ombaï nae et puis elle est âgée de 52 ans. Mais t'as la taille fine. En tout cas aucun dit maté que azana la maman en tout cas bisopeto okota comment marche mais problème est voilà ndeko Eliezer comment marche pour ona osalani ozo Taïwan pana suki zonga moindo mais problème voilà ndeko Eliezer tangana no maman la première dame de Lausanne ba kolobaiza makamba lokuta à vous naibite so okota. Bonjour papa, natindi photo na ngai na mwana kombo eza Merciko, la première dame de Lausanne, et mon fils c'est Ridge Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Kofi a bloqué ngai moyen pour attendre un message T. Pardon papa, tangi saye message oyo. Kofi, natinda mbongo na Claudia Bakissa na Londres et Sandra Kazadi sans komona ni koyeba bango vraiment. J'ai été stupide, sans doute, mais toi, Kofi, comment okoti kosala coup na un enfant sans défense? Tu es une personne sans cœur et répugnante. Comment as-tu osé faire ça à un enfant polyhandicapé? Oyo ayebi kotanga te, mais ayokaka. C'est vraiment injuste. Tu es son idole, tika motema mabe. Libanga ya 2000 €. Eza merci. Je dis mes préférés à Kofi Olomide. Bon, Allah la kana ba cassette à Kofi, Allah ngana ba cassette à Kofi. Pour ça la y plaisir na linga ki ba dédicacer na Kofi. Basale libanga neto lobana lingala. Siko ona lukaki na yebi Kofi te na luki ko contact moko boye ba garçon moko bazalaka donc ba yebi Kofi bien na tuni bango balobi te to peso numéro Kofi au kota contact na ye ba pesinga numéro na bengi Kofi Kofi te andina lobi problème ate asinga 3000 €. Ngadi 3000 € bambongo dele. Asinga kinga 3000 €. 3000 €. Pas yemba kaka Ridjandi Louawa, un enfant pas comme les autres, et puis merci pour la première dame de Lausanne. Donc pas yemba bongo, surtout pour moi, Ridjandi Louawa, un enfant pas comme les autres, n'a comment on doit ebima. Merci koyo, alobi 3000 €. On a dit 3000 € zambongo ebele, to discuter, alobi 2000 €. On a dit pour na mwana nazo pesa. Na pesi 2000 €. Na pesi yes boka di to na peso ndenge yo zela ngai na kobenga yo. Na zeli aye kobenga ngai le 28 octobre 2011. Abengi nga lobi madame est-ce que mbongo wana oza nango prêt? Nga di oui po bapesa ki epe numéro na nga pe bapesi ye pe ya ngai donc tobengani. Ye pe après aye korapele nga alobi na nga madame est-ce que oza na mbongo wana sur pa bina na mbongo yango ezali.
sikoyo alobi bon ngabi na kotinda ngo ndenge nini pesa nga nimero no na kisasa alobi te nazopesa yo bakombo mibale. Donc 2 personnes nga nayeba nano te papa ozokanga nayeba bango te na vie ye Kofi moto apesaki nga banimero pe nabenga bato wana apesi nga telefone te mikombo ya Sandra Kazadi mukuna na Paris. Sandra Kazadi mukuna na Paris. Après apesi nga kombo mosusu na Londres Claudia Batista fimo kombo le Claudia Batista nayebi ye te na mona ye te Claudia Batista na Paris na Londres. Aye koloba na kopesa yo comme ça obenga bango otindela bango apesi nga bakombo wana na tindi mbongo yango bi okweza 2000 €, 800 € otindi yango epa Sandra Kazadi na Paris, 1200 € otindi yango epa Claudia Batista na Londres. Nga pe na exécuté ndenge ka alobaki mpo nga na olinga mwana libanga na nga na exécuté na tindi bambongo wana mabange edimi Odana preuve otindaki mbongo wana nango natindaki epi nana bapapier na nga natinda pe nana bapapier na nga na preuve na nga nyonso oyo nasalaki mbongo na Western Union oyebi munde nakosaka te nasalaki yango na Western Union j'ai toutes mes preuves sikoyo epai ya Batista sikoyo 1200 € à l'époque ebimina parce que so batindi mbongo kuna na Londres ekobima 1200 €. So bankesi yango na mbongo na bango ya livre sterling. Donc na livre sterling esalaki ba 1000 soki komi wana livre sterling so mpo mbongo ezalaka makasi donc iso RD donc ezalaki bongo. Nga na expliqué ngabi mbongo natini kuna Claude azwi yango na livre sterling Sandra Kazadi te azwi 800 €. Alobi o madame kobanga te na kosala libanga kitoko fanda calme. Après nini ebimi abwaki biso album ebimi abwaki biso te namoni akomi kaka na pochette mes remerciements na mère Siko la première dame de Lausanne et puis Ridjandi le foie un enfant pas comme les autres. Nga dit oh bon ma remerciement il faut yeba ke ezaki trop tard il fallait pas azwa ngambongo a remercier nga neti baneka ya misalo a remercier ka po libanga jamais mwana ayokaka mwana atangaka te mwana akokotanga te pa na notre état mental très sévère aya na incontinence complète mwana nga ndenge azalaka. Donc il vit que mpo na Kofi nasalaki surtout mpo na bongo nabengi ye ayambaka telefone te jour mosusu naye koyamba naye kozwa ye nabi grand na nga ndenge nini namoni vraiment avec tout le respect que je te dois mais ndenge nini namoni oremercie nga na pochette na osali nga libanga te mbala moko adangeli nga alobi mosi yango na asali remerciement na kati ya pochette bino bazairo mponi bondimaka bato te nga nasala fali nga nasala sili bwa mitema mabe bondimaka te akateli nga telefone ti lelo na kobenga yambaka te ti lelo abimisi nzembo ya sindi abimisi te te tina nde po 13e apôtre nga na kobenga kuze na ye moko bayebisi nga kobenga ye kopesa nga nimero ya Sandra Kazadi abengi Sandra Kazadi aswanisi nga alobi eske yo oza na bapreve yo opesaki nga mo so omonaki nga nasengaki yo datindelaki yo maloba te ngabi tosolola na yo te j'étais tellement stupide ke tosolola na yo te mais commanditaire na yo azalaki atindaki mpo yo ke koretire mbongo na Paris oyebaki nga te mais koretire mbongo na Western Union pourquoi ngai merci qu'on atindaki sike yo oyebi moto atindaki mpo napesa yo jamais code ngadi ata na justice bomona te neti bokoganye mpo nga mpe na koganye si sanzi nazwa baavocat na kozwa naluka nimero ya Claude Batista moto moko apesaka te tina ye kozwa bakonzanga tuna ye kotindela Sandra Kazadi na 13e apôtre Sandra Kazadi amoni yango ayebisi alobi mare tindela nga 100 € mpo nafuta bapapier oyo nyonso natindela Kofi na Kisasa natindeli ye 100 €. amana aza nasengi 100 €. Napesa ye 100 € atindela bapapier nyonso na Kofi nazwi pe 100 € natindeli ye awa lokola ezali na Paris nake na faxele Sandra Kazadi bapapier na faxe azwi yango alobi merci mpo na ndimi mpenza namoni ke ozoloba ya solo tu namoni bapreuve na yo meskize ngai mopango iso abwaka yo na 13e apôtre mpo opesi mbongo na yo ebele ye Sandra Kazadi akeki sasa ye kozonga ye alobi mere nayebisi Kofi makambo tu na rappele ye akobwaka yo siko 13e apôtre ebimi
namoni ni mungai ni mwana penza le 13e apôtre dit que osomba na 40 euros. Donc on était parmi les premiers à acheter l'album. Osombi toye totala mais vraiment papa nanga il faut mon découragement malheureux, le petit malheureux comme il était mon fils, azaki très malheureux, ndenga ka kombone na profiter. Kombone na kofi ezate. Siko pungana me ko satisfaire moi nanga na tenga mwana moko asala kaba basala kabani na ba grâce mbizi na yebisenga bi dédicace la mwana comme ça au mwana neti za kofi. Ozo mwana. Oh là 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 là. Donc kofi na kobenga ye na komeli na WhatsApp na yo komeli na WhatsApp après 13e apôtre na yo komeli na WhatsApp ya atangi mbala mibale na komi ablokanga me biso ne toyeba te siko na belandeli Sandra Kazadi alobi me mère nous avons un problème nini na kofi ngabi me na yebi ye te eza kaka bafanete nde tozalaka pesaka numero ya musicien bo nafuta ye mbongo dikasenga me nayebi kofi te toyebani te papa me nayebi te pourquoi azosalanga bona mwana nga mbongo na biso alia na Paris mabange ezalaka na ba 200 euros ba 300 euros mais asengaki nga mbongo ebele soki alobi ke mbongo wana so alobi ka dédicasaki mwana ndenge asalaki ba remerciement bon toloba asalaki na remerciement na 200 euros donc apesanga 1800 euros nanga bon merci nayoki yango donc ondimi na asenga mbongo na yo epa ya kofi papa senga mbongo na nge pa kofi mpona kotika ye te alia mbongo wana eza mbongo ya location d'importance ya mwana na ngai donc ayebi qu'est-ce que c'est avoir un enfant handicapé soki moto ana mwana handicapé so na plaisir ya mokili po ayoka ye na 2000 euros jamais akosala eke merci na pochette il faut ayemba mwana il faut aza malhonnête te ye ayemba bien Dieu va tout mais il faut azongiselanga mbongo je ne sais qu'à être remboursé pas un mot de plus il faut apesanga mbongo na kosala photo mwana simbi 13e apôtre na sombelaki ye pour croire qu'il y avait son nom là-dedans vraiment okoti na wase kwa azali pire vie na ngo pire na mono simbi na maboko nazomona oza na pochette oza na DVD ya Mopao Mokonzi Koffi Olomide tozali na problème ya Koffi Olomide le grand Mopao Koffi Olomide oyo azali un ami un grand ami à Papa Molière toyebani na Koffi evandi lelo te je crois que relation à Ngaïna, Koffi, c'est quoi dans 1970. En 1970, na poto, ndesika to yebana kina Koffi. Bon, azalika kaka moi ba secteur na ya ba musique. Tozokuta na salle Madeleine, na Madeleine mingi oyo ya Bruxelles. Et je le voyais souvent na ba concert ya Papa Wemba. Papa Wemba obo yebike motete aloka papa Molière toyoka na mingi na Wemba mais je voyais quand même Koffi toza génération moko bolanda nde dibumu ya papa Molière te et ami nanga makasi eza plutôt frère na ye Joniko c'est un grand ami avec qui on a fait les 400 coups je dis bien les 400 coups et puis c'est toza ba jeune on a fait les 400 coups mais c'est malheureux pour lui Zovanda na poto ba musu bakene ko beta libanga wana bazo benga bango ba migueliste eza bato bakene beta libanga biso tozaki ba belgicain bakende pona kotanga o papa aza ko futela yo ba Minerval mani betozo okutana il y avait les miguelistes et les bato bakene beta libanga ça c'était pour préciser que bato ba croire que il y a un problème. Il y avait ba migueliste na ba belgicain. Ba belgicain on commence à se trouver même bien après. Mais ça problème c'est un dossier to vendre la mokolo mususu puisque par rapport à la toujours ba vacances papa Wemba moi je me rappelle même ba frère Soki et Bisonné to sali par exemple papa Molière to sali Tuzaina na Tuzaina on to sali Tuzaina ça comment est-ce qu'on appelle ça ezali orchestré ya bana gombe kutu te pardon bana kalina
Au moment où ça là, la guitare c'était fabriqué dans le quartier. On va Poplin, ba Goffin, ba ndako ya ba mindelo izalaki wana okenolongola ba tiroir nango kozwa ba triplex c'est pas na osala ba guitare. Donc tout zaina nde ezalaki ya ba belgicain. Te kolonga wana ba tilokola ba josa, bomi ko satena nzoto mika za nango wana, c'est ça notre génération. Baïko Kamata, Bazaki n'a pas levé des rideaux, va faire Micho et tout. Ça, un peu, c'est pour structurer. Le bien, papa Molière Bonne, il y a quand même chroniquer la musique. On a chroniquer la musique. Mais ça, patron. Mais Batuna Gigana, le Bumbasi Balobi. Yo, ils sont comme journalistes sportifs. Mais moi, je viens vérifier les dossiers de la politique sportive de mon pays. Voilà, des colisées, pour en situer. Nakende gaming ba concert biso zaki ba concert ya batu zaina OK jazz ba VV président VV o ba komi pa na bango pe zobi ya Sokoda na ya Sokoda moto ka kaza côté kuna ba VV ba Verkis donc voilà un peu ba milieu oyo to zaki na bo jeune na biso boka zade to komi nengo yende to Tobina qui maringa te. D'ailleurs, na osenga vétéran l'axana, nous papa Moliebo l'axana, ni na zobeta glissade, puisque na lewana, on fait un travail. Kofi Olomide, le grand Mopao. Na egozwa appel moko et salingai pasi makasi ndeko Eliezer. Maman moko abengi ngai. Abi papa Molière, nazana mwana. Il y a 25 ans, Azali handicapé mental et babé rango soki physiomoteur ou bien quoi ça veut dire moi na atambo la kate. Azana 25 ans, Azana âge ya moi il y a 3 ans. Amsou bazol baza autiste, il y a plusieurs termes médicaux mais voilà moi nangai alinga Kofi Olomide wa somo. Yé pana ke à s'agiter, il faut ayoka nzembo ya Mopao. Soki bolike abandi lokola kotomboka. Omoni même na chambre nae bisika nyoso da photo ya Mopao. Da école esika atangaka na chaise roulante puisque atambola kate, maboko sala kate. Asa presque étiquette kaka motubu oyo kamwa ebujaka. Mais au niveau son assez, donc c'est un handicapé, si pas 80-90%. On va le mais soka yo kaka Kofi Olomide. Oh mingongo bilo lobako, oh Kofi azala mongonga mabe angulumaka. Petit wana soka yo ki mongonga Kofi Olomide, ezala wanga papa Molière na linga Kofi. So na ki concert ndambo Eliezer, nakotaka 2 ou 3 fois, je ne suis pas très mondain. Nakotaka et pas Kofi, Papa Wemba et surtout pas petit Dangaï JB et bien sûr Josa Oyo, camarades, amis. Donc Kama 4 nde sika nazalaka. Una kindaka. Kofi Olomide na chambre à petit wana natanga comme nae et nazako dédié émission Oyo. Émission Oyo et notre petit handicapé Nabiso. Comme on a eu Rich Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Et maman Nae Ezali mère Siko, Babin Aye Kuna, puisque Yépe fanatique à Kofi, la première dame de Lausanne, basée en Suisse, de Sika Makamonyo Sotozoluba et Salemaka. Moi, na wana lokwa dans le bien, lokwa linga Kofi, de Eliezer, maman Nae a boulé, à lui bon, Nabenga Mopao, Akamata, a lancé. Moana, hein, le petit riche. Abouakaye oba li banga, soki ayokiye, petit wana penza, c'est le plus grand cadeau. Nakolo ba na vie na été, mais presque, puisque tellement za fanatique ya Mopao. Antoine. Nango ba sa sobriquet était Antoine. Mais Antoine a dit na zingolo na ba poil na ye. Jamais que le canin wana te yo mais so linga na kamata. Na bois comme moi na yo, il faut balar. Ah, mon pao, mais je suis le caractère, te mutuna ngandenge ni quoi. Boyo kabino moko na no, c'est pendant au moins 5 minutes, 7 minutes. Boyo ka témoignage à maman wana,
to la Sabino notre petit Rich Andy Luwawa ndeni nazali et pour na kobwaka libanga kaka ya 10 secondes maman wana ça n'engage que la maman, ça n'engage, tiens ici Kofi Koya kolukelanga ba problème te puis c'est bon mais ça ni soki moto akamati agafe ote nakende kofunda bon mais ba problème même ya ba fali le kaki awa toke kofunda ou bien quoi. Ici nous avons reçu une plainte, j'étais appelé, je croyais qu'on pouvait en parler. Bon, le gars là, Mikolo Tamsou sous Foulangenge, hein, et comme ça, au quotidien, Nalikambo ça ne va pas, et quotité, Binomo Bolanda, Nengenini, maman yo, Aza, ko raconter histoire nae. Toza Kunate, maman Anande, de quoi désert à saisir biso, chers téléspectateurs, Boyoka, à vous. Nga problème nange ezali mwana nangai aza na 25 ans. Mwana nangai boso azali un enfant polyhandicapé de moteur cérébral. Okay. Alobaka ibadi comme un bébé donc ana mémoire ya bana ba 2 ans 3 ans. Il y a 25 ans. Et puis c'est bon il y a azali problème na yeye alingaka musique, il vit que de la musique. Il y a sans musique moi et puis